Mutu asala vidéo. Mona kolobake ngai na considéraka bana na ngai ndie basaka na papa te et puis ngai na considéraka que na saka na mobali te, ça veut dire mobali na nga kufa eza mama. Bomoni jour oyo bomona Marco si ça manque un respect. Na longo la pe kombo na yepo aza parmi bano la linga makasi. Entre parenthèses. À aucun jour retenez ça dans cette émission. À aucun jour Marco si passera à la télé pour dire de n'importe quoi pour son père. Pourquoi? Pourquoi? Il est élevé chez son père. Et ça voilà. Ils étaient ensemble. Affection paternelle. Toujours à côté. Il a besoin de quelque chose à soi, car toujours. Il est toujours chérir chez son père. C'est son impossibilité. Voilà. C'est-à-dire moi na oyoke nazaka na nyonso. C'est-à-dire tina yaka na TV, c'est que mukolo na papa pimeninga maintenant il y a l'internet te kwa pimeninga na kozong c'est la maman na ngaza na kata libala. Maman na ngaso ka pimeli papa. Papa rofungola. So maman bo fungola papa rolomba. Parce que Keina muto s'occupera na mère na ye. Ça veut dire aza soumise ya koyoka nyonso maman zolo ba ko yenda s'occupera na ye. Donc et loko ozo prouver que ce qui a yaki ko interdire tam suma loba ya maman basili ke lié pas maman que papa alinga gendi mai on ne sait pas papa alinga mon on peut ka musique nous a wenge. Donc ça veut dire que ina aboya ki pe koya pour ne pas tam sous les muto à ce qui paranaye de père que azala délaissé de part et d'autre pour pas papa déjà te dit que azala ka bien accueilli ce que muto a accueilli ça et sa maman. Si vous avez contredit ma propos, il y a beaucoup de charge. Na yo abike azala déjà traduit na justice. Bon c'est la témoin. Moi il faut qu'on a témoigner contre lui. Parce que moni sa propre fille. Oh, il y a solo. Ouais. Et cause à perdre, il y a aussi sauvé. Ce qu'on dit, vu que tu as pas preuve tangible, on n'a pas vu. Donc tu as papa, tu sais nini, tu occupé moi. Mais moi on appelle moi le besoin de papa a péki sur internet. Papa déjà péki ça ayoka te. Ayoki turo. Ayoki ta lobby, tu moniteur a posté dans marambo écrit. T'es à lobby ça. Donc les arguments les propos tenus sont engagés auteur. Ah ok, ah mamba les propos tenus yo. Ah aux autres auteur. Théo, non lingango. Non lingango fort. Non ozonga baba, ozonga baba kana suka. Yo kanisi fali soka sali démarche ya ko mona na keina babo. Ah c'est la démarche ndeni bamona na kabasa. Bamona na kasolo la ngana yi. C'est la démarche ndeni. Malobi. Ma makambo yalo bagena pekisa mwana pekisa yango boya. Voilà. Sikro. Asali démarche te pour ani pour ayebi. Na yebisa ka yo zo ka te. Solo la tête à tête. Azarape na jet. Azarape na jet ako kitaka wana ba sole si sa mata sa Azarape na jet privé. Il paraît. C'est-à-dire kitika wana ebisa lobi bo telema liboso boye na kitika wana to sololi na vandi si tête à tête o tepena mesa moko boye o tepena oui avant qu'il te pega na chine. Il est pena entre père et fille. Au bando tali solobi na petit nanga. Na l'africain. Ko na marato ko la terre. De Satan le babongo yé moi na ko pousser ba mana yi. Père, yo tikanga otindaka mbongo te. Je vois deux fois mon frère. On pas ka lo ba kembonga winzi ba pesa. Ba pesa raté voile. Batu ba yate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise. Mais avec divin. Ba invitation en bois. Netika kabasali ya mona Joseph tata moboko le grand menuisier. Ba invitation en carton. Naba follow nango jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa libinote. A tchelibinope promotion ngolé ya pamba. Maison divine. Bali ngambo ka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Solo.
Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo et c'est officiel, plus lors de votre émission Clégie Show, Clégie Moto. Moto pena toropelisa moi, torotikela ngo tante, topelisa rameto ebipendeni basopela moto ngomai moto bomana. Donc un grand merci à toi Armel Wombo qui est derrière la caméra, Berliv Ngamete. Mais ça pira un ordinateur. Pourquoi pas à monsieur l'assistant Jean-Cy Luonda. Je te salue aussi, my bro. Les lopena, tu solo la moi si j'ai belé aux oleka, auto ils ont régné sur le toile. Tu as pena tombé tango koto quadra koraman. A Pekisi Kofi de Braza, comme wana boy, comme wana koto ya Laurent Sokoko na merveille. Rambo moyen te côté kuna qui inana père na bango wa chebo papa leli azo kete côté moi na pas cheka ye peneti danger tozo pena temps so lango na bande wona biso o nazana bango a neti awachi basu et puis des longues jambes tozo pena temps so lango mais mingi non senga merci na général manager Clovis Fimpa au pesa opena ba mote no place aux ali et puis SM ezala couro te to négligeara na chiki ke so moni ba lo bela SM to SM olali na yo to kara fo ndo linga mat mingi falo pour ça l'effort yo linga SM mingi ez éducation civique et morale pour ce que zanyango to comprendre que yo zanga na éducation civique et puis morale awa to beta maso na te ke ça so zanani to tanga na biso pe komo na te po on dit qu'on comprenne nos pays sauter et puis tout là tapé na griffe à mayato moi ma moto tout là tango na loma posa griffe ya bana mboka mto à travailler na yoji à moni pesco temps a pesa peu le meilleur na ye donc photo là tango pené pour mbote na yo mayato moi moté maman tim mana pesio mbote je suis pas seul sur le plateau nazana ndegonanga les longues jambes na loba et puis na awachi basu tozo pena temps au sola ba si je na pesibino bonjour les longues jambes. Ouais, bonjour Clégie, bonjour aussi na Chibasu Awa, très ravi aux années même plateau et puis merci na abonné tout ya Congo SNO télévision, ba s'abonner massivement toujours comme d'hab, ils a une façon ya soutenir chaîne na bango pourquoi pas pour soutenir aussi ba tout ba travail à Awa donc ça va bien et puis merci na ya Willy Boucher ni bon séjour depuis quelque part et puis merci beaucoup na Gentika Somo bourgeois Vienoma bébé Chico Maneka Château Rouge depuis Château et puis je dirais bonjour na ya nana ifi eleka Yesu depuis Londres Orlandanga et puis merci na boutique d'habillement MHLMB na Bandal wana na Sundi na Sanzeta Baoba to pera forme on est ça la bien poto na poto et puis na Willery za resto bar na veli londa la numéro 17 ko taper victoire to ya wana pena to vimo ba basket ça bien et puis ba basket après to ye Willery to da mémoire tabanenge ça et qui n'a fait et puis na lemba so je vais dire bypass numéro 1 on est à miti service invité ba tout balingara ko sala ba ba service traiteur et puis ba tout balingara ba imprimerie les la qualité ya mikili ba hésiter tout ba beta tout on est ça la bien puis honorable Justin mon pono na PC ba muti. Ah ok, Awachi Basu, bonjour. Bonjour à toi, Clégie, mon val mon combosso de la presse. Santé, ça va? Santé, ça va, en tout cas, j'ai fait grâce. Tu me soupes mon nana, mon nom de longue jambe. Taliga abonné na tel de longue jambe, non, mon a masaranga telemi, koi banini baguchi. Déjà, évidemment, pepele. Tant de jours, t'as déjà. Donc, soyons du bon côté de l'histoire. Donc, Congo et Sengo, ils ont histoire. Congo et Sengo, tout ça, on a actualité. C'est-à-dire, Congo et Sengo, pour ça, on s'ennuie, il faut que Congo et Sengo. Je dis merci à tous nos abonnés de Congo et Sengo, particulièrement à mon boss, Clovis Fimpa, le général Yamama Doris Fimpa. Et pourquoi pas à vous aussi, dans le plateau, dans un bandit, on a un mibali, babimbala, mibachaka, choro, toro, choro, wapiate, le roi, tu peux la vaseline. Eh, papa, qu'est-ce que la vaseline? Qu'est-ce que la vaseline? Vaseline, pas la vaseline. Ah, un système P. Il y a rose. Il y a un système. Il y a un autre P. Il y a un système. Système. Ah, il y a un bit par rapport à Yamai. Par rapport à Madjabou. Par rapport à Yamai. Ah ouais, tu vois. Voilà. Moi, non, l'ingaming na banda boy pour na zonga le sous boy. Ah, Chibasu. Bah, impression na yo par rapport à ya sortie médiatique à Kofi Olomide, tout le monde a tenir ba propos que Kofi de Braza, allons la kumba Kofi.
yo en tant que mutu ya musique to presse ya musique okolo bandeni c'est Déjà, avec tout le respect que je dois à l'artiste musicien congolais, Koffi Olomide Quadra Koraman. Donc, pour Nanga, Koffi Olomide, Abomara, Moto, Pouébi, petit roman, les rana, Simon, il y a ma vie, c'est-à-dire, surtout, il y a tout fini, Koffi, tu vis que ce monsieur, tu as mis le soukanga, Bafutanga. Parce qu'on a fini, tu n'as pas de Bafutanga. adoyoza kuavouer kendo kufinga po batala finga pona le bébé leso na sala émission moya pepe le même émission to sala ga analyse to sala ga mi bale bi tala mité mais analyse na lobaki pena pona bagolo bi ke bagolo ba partager ga émission on dirait ba congolais to linga peu moi sonde yo loba mais na lobango peuple congolais alinga marambo to pesa et to public o presse na biso le ba tchake bisi marambo mais population na biso na linga ba pesa ngo parce que soro tche pénal qui sérieux motobi qui a sérieux zate so tali déjà place toza et là ça il y a du sérieux et le moment ezo la kisage vie quoi so tche pénal au moins on a venu ba taloter c'est-à-dire le moment ezo la kisage vie quadra foyer bagé dans l'année passée awa ça ya utara ça la théâtre morobu ya Koffi Olomide Koffi chante nini wana pe quoi dans ça a été alors biso soto ba congolais biso soto ba noir to ba africain c'est-à-dire pour nous le bagé Koffi de Brazza ko zora ba image à Koffi ya vie quadra ezolo baté ka longo Olivier quadra o ya za alongo lié ko senga ndenga senga ba koko rien ara ndenga zalara atika ye ndenga ko mo leta msuna sima na ye abomara moto ezana ngo normal ndepé ça ya sala ba théâtre moko be Koffi tout ça on dira à léser motema quadra te ezana ngo normal vous comprenez normal na pe no ko ya mikolo ya normal pa na yo mais na pe no ko ya mikolo pe na komi na komo Hélène non liara na komo Hélène kena ba sagada tiye na ye pe n'esprit à mère idoloser mère mais on dit on voit na ngo pe par rapport ya mon nengo mon ngo tekende tsaka ba ya na musuku so zali boyela nikale mama Bianca dans la télé mi wana mobima ça dit sika yo vanda et ça les bien oseka amonike idole na ngamo bon solika na bizarre et bon solika ka yo na image ozo ngo pesa yi nozo salir ngo pas même temps salir en côté nito za la bat Koffi de Brazza salir en côté en passage je salue en passage je salue ma consoeur série Poutine Bénédicte Le Castro Bénédicte Moutunaye Bénédicte Adeline Stati awa po ni bossa la Koffi de Brazza Koffi de Brazza ngati ne to billetté ya bossa biso po point on va prendre des longues jambes botozongi là bonjour et bonjour dato pesa gitse zaka ba bonne manière to souhaite nga mukolo malamu très bien c'est ça papa mais on a tikito quoi ta mabete na télé merci pareillement yo pe bien ok très bien les amis misana bat balika la Congo sengo très bien balika la Congo sengo na bato déjà déjà la ligne vaseline te majabu na zobanga yo no e banda samba ok les longues jambes ba propos Koffi Olomide Koffi de Brazza alongola komba Koffi yo monyango ndeni. Bon, moi je trouve ça moi bien parce que ils ont fait partir na fierté. Ça veut dire que tout le monde boisa na mboka ya ngambo mais alati kombo ya mutu ya mboka mosusu. Ils ont là ça savoir faire ya oyo mutu wana oyo alati kombo asala et puis ils ont là qui ça Koffi Olomide na facette mosusu parce que nandimite ke mutu o tamso aza criminel to o aza kulu na bako la ta kombo na ye bala ta kombo ga exemplaire donc quelque part Koffi Olomide faut azwango fierté faut azwango grandeur na bizelana oui c'est bien beau azwango peut-être grandeur mais ce que comme ko retourner à la contre de Koffi Olomide Koffi Olomide faut azwango ka na misu o abande rozelango. Bon, nous tous, tel Koffi de Brazza, biso tout tel gaye makambo sala. D'après moi, nanu na monate Koffi de Brazza a sala iloko mobo o ego lésé quartier la tête Koffi Olomide. Je ne sais pas ce que ça tam sous hors caméra, mais a sali yango, mais ce que ça hors caméra que a bizarre na komba Koffi Olomide to a inciter Koffi Olomide hors caméra. Vidéo yo et sali que quoi de Koraman a senga peut-être à l'ongwa. Contenu nango yebi contenu nango na ebi asalaki nini moko vidéo mo na URN par rapport à la vidéo ya URN ko annoncer peut-être date et a annoncé qu'on a comédie parce que au-delà
ndenge tozwelaka Kofi de Braza, il y a d'autres personnes bazoraye artistes et musiciens, alors que c'est un artiste et comédien. Ouais. Voilà. Il fait la comédie accompagné à Yamon de la musique. C'est artiste et musicien. Donc Azara le roi Saï, Azara le roi Hans, Azara le roi Sobé. Ça veut dire Marambazo ça là. Il faut essayer qui s'aille et puis au Canada. C'est ça. Donc c'est pas un artiste et musicien. C'est ça. C'est un artiste et comédien. Akoya apesi date moko na comédie. Mais bah tout ce qui bazo par rapport à la compréhension, on a bien comprendre bien ça que tout ce qu'il a fait, c'était de la comédie. C'est de la comédie, mais il y a qu'à faire grandir Kombo ya Kofi Olomide. Ah ok. Mais Clégis, on a pu la monnaie, on dirait Kofi a séduit qui n'a pas pour un monde, on dirait Roga, tu as mal à l'aise, tu as mal à l'aise, faire rigoler, mal à l'aise. Asiliki, quel est le rapport? C'est-à-dire, tout cas, bino pour moi, on a un événement, on est dans le stade de Martin, mais bino peut se voir à Rambouillat sous ma date à les 24 wana bango ba robeta kuna na Congo awawa Congo tu as 80 millions d'habitants et puis Kinshasa a 17 millions d'habitants mais stade de Marseille on aura 80 000 places mais si tu habite débordé de tolinga peut-être 120 000 est-ce que faire rigoler la poitonne de sa force atteindra na bat baouta Braza si ça ni papa na bien te yo na papa ya rati day ba nini batinyo so banganga Kofi Olomide parce que otala ya mutu mo beso na baby événement moi ne ça dit bon bino bata Braza to bo manaka to bi banaka ça dit moi na Kofi Olomide tanga suko mo na te yo monote et qui ga mkabu ceux qui ont le mot na Kofi de Braza avant que tu côté na sujet et puis moi de mon côté je peux dire que à Lukavier en privé ba solo la ndeni ya banata musuma kam na yebité soki déjà Luka Kofi Olomide ba solo la non ba kutana to mona ba vidéo c'est so ba solo la abenga vie et les kanango ka en privé vie yo yebi ngala mutu na yo na za petit na yo c'est-à-dire même au kara na aventure yo yebi biso ne tokenaka c'est-à-dire zonga kara na ba chiffre il y a tam sous sai vous comprenez c'est-à-dire ndebino boseka na ba sai na ba somi na zongi kala lino ba yande konanga le nzambe depenga peka na Braza na zo profiter Braza pena ba artiste ba pena trop te we penser ça vous comprenez oh yo tcha pena Kofi de Braza mutsuku ate la dynamique so bango ba ka non na ye donc Kofi quadra ko ramane pepe tozo lukelo bakoko o mamoto tika mutu na wana sa musala na ok. Des longues jambes. Ouais. Merci beaucoup pour la parole. Normalement, on a web ça Kofi Olomide, Kofi de Braza, Aza parmi Batbao à la fierté naïe. Tout le monde a encore Kofi de Braza tendé à incarner Kofi. Parce qu'il y a un artiste musicien, Morobo Azarana Braza, Babenga écoute Kofi. Ok. Musicien moi Azarana Braza, comme Kininga. Babenga ke Kofi. Asala ba compositionner loko la Kofi, aimbaka loko la Kofi, a se comportaka loko la Kofi. Peut-être mutu a s'afficher marqué c'est ça Kofi de Braza pour y ça on a comédie et puis comédien mo et qui na moi vitesse mo. Mais moi je t'assure et puis ba Brazzaville baza partout dans le monde tamsu ba ko komela biso combo ya artiste et musicien o ba benga ke Kofi de Braza. OK. Aimba le roi Kofi, asala compositionner le roi Kofi. Donc ça veut dire Kofi Olomide selon lui il faut avoir une fierté parce que il y a pas beaucoup des artistes congolais au tamsu na bamboka musu baso ba komona bango pour tamsu voiler où est de Braza azarata Jibe de Braza azarata toi la wera awa nanu batanga ba artiste congolais mususu te na bamboka mususu ke nani yo de mboka moko donc ça veut dire Kofi Olomide selon lui il faut avoir une fierté il faut avoir bazo rendre ba hommage de son vivant donc ça veut dire batu bazo reconnaître que tous ça rappelle artiste congolais moko Kofi Olomide au hasard grand Afrique il faut tous voir combo naie nenge tu basu auto ko épingler ça veut dire il y a d'autres personnes au balière na sima ya ba combo ya ba au baso soit donc Kofi Olomide permettre mona na yo leki na yo ndego na yo Kofi de Braza parce que biso Congo Kinshasa na Congo Brazzaville tu auras deux capitales frontaliers surtout zongeli pena na réalité ya SM olingi ko bongo c'est yani nga éducation na la couwana mabe la réalité il y a mokili ndenge salama biso na Braza doit deux capitales frontalières donc ça veut dire tous ça bandeko so bazuka zelo mo ebele na mabanga ebele basopi na fleuve to ko ba katsa pe na makolo ça veut dire Braza na Congo eza famille Kofi Olomide atika petit na ye a jouir na kombo na ye de son vivant eza fierté ah OK ba tout bazaki na pour ça
o babengaki biso bameka mpe comprendre le sujet ya pourquoi Koffi Olomide na muta pousser réflexion na asili boyoki bato mayele oyo na bango pembeni wana nde bapousser baargument par rapport ya sujet wana. Mais deuxième sujet na biso eza affaire Keina et puis avec son père nga mpe na participer na débat parce que auto ça les a débat nga mpe na ozala na baargument na nga lokola mutu par rapport à Nathalie dossier yango. Mais na bandaka na yo de longues jambes affaire Keina et puis papa na bango a poussé ba raison le pourquoi longoli kombo na ye ba makambo mwana sala ye peut-être déranger yango wana alongoli yo attend que pe papa tant que ozui que papa mo bo se sentir kaza choqué par rapport ya ba makambo mwana zo sala et même na niveau wana yo okoloba ni sérieux. Bon, merci d'abord pour la question. Nga attaque un parent. Normalement, les linges sales c'est là en famille. Voilà. Keina Aza, si on peut dire qu'on a conteste ça veut dire et l'amba na yo ce qui est commissalité au ko c'est pas pour rien c'est la biso lavage. Donc ça veut dire et l'amba na yo ce qui est commissalité au kogi ko sokola yango ou réparer yango mais ce qui est toboki ndo kogi ko boka. Mais moi je pense que niveau marambo et komeli ezuna nota ya ko toboka te. Et comme une salité pour muta tambola ki nango. Ça veut dire ça peut être aussi retourné dans la lavage, bah relaver yango pour na ko relata yango tam sous lobby. Donc là en tant que parent réaction ya artiste na biso Fally Ipupa d'après nga notre temps non c'est trop enfantin. Ah c'est trop enfantin. OK, expliquez-nous pourquoi le pourquoi parce que makambo mususu eza censé te toyaka koloba ngo na TV. On peut te poser une question oyo soki o comprendre que oza mieux placé te pour répondre et pourquoi avancer na makambo mususu. C'est pas important ba question nyoso batu na biso na ba plateau il faut na répondre. Soki naza na ba argument oyo ekoza la tamutango mususu visible était par rapport ya bato ba otala biso. C'est pas important dans suna lo bayango pona ebimisanga ta musu mutu mo aza moindre par rapport ya bato batala biso. Poto ute ko lo ba dernière fois bato batala biso ba mayele ke biso. Donc ça veut dire ce qui nga nazalaki neti artiste na biso Fally na linga na lo ba question wana na ko répondre ngote parce que c'est question familiale. Ça veut dire na ko yebi ndenge to arranger ngo na famille. Mais ko ndeti nga na trouver yango ko exposer mwana. Ça veut dire o exposer mwana na makambo ya za concerné te. Mutu wa sala vidéo pona ko loba ke ngai na considéraka bana nanga ondie basaka na papa te et puis nga na considéraka ke nazaka na mobali te ça veut dire mobali nanga akufa eza maman. Mais papa a faire croire bisoka ke il fallait que moi n'a pas les cas contredire. Comment tu peux venir contredire ba propos ya mutu oyo asoki parana yo alors que yebite ke soki o contredire oyo wana akoza ne pas satisfait totalement te au komi peut de laisser de part et d'autre. Parce que Keina muto soki parana e mère na ye. Ça veut dire aza soumise ya koyoka nyoso mama zolo ba po yenda soki parana ye. Donc eloko oyo ezo prouver que soki ya yaki ko interdire tamsu maloba ya maman basilike lié pas maman que papa alinga ndima ye on ne sait pas papa alinga amona on peut ka musique douza wenge. Donc ça veut dire Keina aboyaki pe koya pour ne pas tamsu léser muto soki parana ye. De père que azala délaissé de part et d'autre pour pas papa déjà te dit que azalaka bien accueilli parce que mutu oyo accueillir ça et sa maman si vous aya ko contredire ba propos ya mutu oyo andima charge na ye pour lobby ezala tamsu mutu wana oyo a koteli andimine sous charge ngote azionga lokola ba salingage allez à comme délaissé de part et d'autre. Donc Keina d'après nga azalaki kutu na pouvoir teto puissance te ya koya ko contredire makambo mama lobby pour ba yemo ko ndenge ba vivaka a mona yango. Ça veut dire ba vivaka na mbongo ya papa te mais à lobango déjà que papa soki pa kana bisoté. C'était là de longues jambes mto pesa pena ba argument na ye. C'est ça. Donc les arguments les propos tenus sont engagés au terre. Ah ok, ah mamba les propos tenus yo. Ah aux autres nous soutien. Théo non lingango. Non lingango fort. Sauver la justice. Te pour sauver la justice, te pour bateau ba comprendre le français ba ebi maramni au lobby.
Ah, bateau va comprendre très bien. Les propos tenus engagent que son notaire. Na bande les sous pour bateau va comprendre, va comprendre. Donc ça veut dire que Keina, Azagi n'a 1000 raisons. Il y a quoi pour contredire maman parce que maman da soki paranaï. Et puis papa, en tant que papa, fallait qu'il pas pour faire face na moi na sona ko benga ngobon. Kolongola déjà tatouage ya mwana. Ngai kutu na kozala ta mususu erré ce qui na comprendre que balongolinga na motema. Mais tu peux m'enlever la tatouage, mais makila, ou enlever la moto. Ouais. Fallait que benga mwana ko vider makila tout. Et puis nga elo que ça n'inga pas si pour ya zuzong service na ki bantu en tant que bantu. Ce qui papa apesi mwana ndoi ya papa na eto ya maman na to considérer bango lo ka ba parent. Mais comment on maman no na tatouage? Matriarcal isusu. Tu as fini. La silicité et ça passe pour biso babantu to ebi ke mutu so apesi mutu ndoi ya maman na ye c'est que na comme mona maman à travers moi et puis maman a sa vivantité akufa donc c'est Keina qui est la maman de Fally Ipupa lelo zangi maman est-ce que ça joyeux il y a kozanga maman ozangi maman nazanga papa nazanga Faustin nazanga maman Monique natikala na Keina nanga. Ah, ok. Keina zando ya papa, ndo ya mama, makosi zando ya papa. Donc papa na maman na minito makosi na Keina. On est à mingi ba propos ya de longue jambe. Les propos tenus engagent que sont. Ok. Nenge to uti bona benga pe na loba. Awa tu vas me permettre na lobby pe na pousser ba argument na nga pour na. Pas de problème. Yo jouer rôle à papa na mincho na ba. Ah ok. Bah jouer tout les câbles surtout tout mon aïe. Fally Ipupa à longoli tatouage ya combo ya mwana na. Aïe j'étais parmi des gens avant de venir mais nouveau affaire ni. Très bien. Sur la bonne ni. Très bien. Mais certes que munamtana motema munamtana ndenga zola ramakambu. C'est ça. Mabe oyo nga na lobaka mabe oyo kosala mutu na mokili koleka trahison ezate. Très bien. Selon s'il te plaît. Nabi moni ne de longue jambe autour pena tan na ye au pousser ba argument na ye sur makambo mona. Très bien. Ndenga pe mabenga na telemela. Oui, mais ozelanga ka na temps oyo ozo parole. Voilà, mloba na yo. OK. Mabe oyo eleki ba mabe nyonso tout pona nga na loba ngai pena. Ils ont trahison. Très bien. Oui, mais au pimela no mutu loko. Au pimela no mutu likambubo mais so pe no vandi ah. Yé pena muta sali boye. Nde retourner contre nga. Très bien. Ah, nzambiraka. Très bien. Ba o pe balakaka balaki. Skota un papa na yo. Abike azala déjà traduit na justice. Bon, c'est la témoin. Moi, il faut qu'on a témoigné contre lui. Parce que Moni, sa propre fille. Oh, il y a solo. Ouais. Et cause à un argument, il y a qu'on s'est sauvé. Ce qu'on a vu que tu as une preuve tangible. Non, on n'a pas vu. Donc, tu as papa, tu as nini, tu as équipé moi. Mais moi, on a pas moi le baiser pour papa a péqué sur internet. Papa déjà péqué ça ayoka te. Ayoki touro. Ayoki ta lobby, tu moniteur a posté dans makambo ke crèche. Te alobita. Oh. Ateka nze momo izobeta ya ayana na kamoa au niveau. OK. Na kome kutu wapi. Sko nous abo pe nous vandi. Ozela. Faut mutu moi témoigner contre yo pour bakanga yo. Pour msusu faut basimba yo. Déjà ce qu'on banda histoire en a bien. S'il te plaît, tes places sont commis déjà commis musique. Du fait que Fally Ipupa abeteli biso mutafunda eti. Po beti ngoti. Abeti pe problème wazala na ngoti. Abeti ka mutu faga sauver. Ah, abeti ka mutu fala sanini a sauver. Témoignage ya mwana nezala contre lui. De 1. Non, ça parmi les arguments oyo esali ke a punir mwana na kolongo la tatouage. Ya mibale. Makambo nyonso tu. O asengaka pa mwana.
nde basolaka na mwana okoleka na YouTube te okosala boye te okosala boye la fois passée tomonaki de la forêt igwe aosola pena na mama bango so mutu aye kosengo émission YouTube boya loba babenga nanu nga Très bien. totala bavideo wana Po bazaka na place moko. Tant boza musika il faut on dit mape aux victimes. C'est ça normal. kotika bavideo mobo oyo eza epesa famille honneur te mais mwana peut-être ayokaka te et puis biso to babantu na bona développer makambo zela s'il te plaît suka na bantu pardon oyebi ke mutu oyo osokipaka na ye te mpo ayoka tolino eza pasi napesi ve na nga William Saela mutu oyo olesaka te bosolaka na William Saela bon nayokaka kaka ve na oloba makambo ya salaka te pour makambo ya l'artiste Fally Ipupa mais peut-être après caméra nous autant expliquer na redéfendre pe makambo te ke papa zoboko la mwana tenga na yo défendre pour moi na ye moko mtalobi biso te bato tindi mwana to mama ye moko pe mtasa nini alobi c'est ça na tante ya boko la mwana mais pourquoi moni faut aura soit famille pour aux obligés mwana to lingi ete mwana to sepelane te vous êtes obligé ya ozwaka aswena eti ya comme adulte c'est pas par l'amour mais ça par obligation. Mais ce que malheureusement et banda osalamate. Nabia papa na bino futelo minerval parce que banda lingo. Non, parce qu'il a obligé à foutre. Parce qu'il a obligé faut futelo minerval. Mais ce que mutu pas à obligé il faut ça na volonté. Yangwana na loba. Obligé déjà y en a habite. Déjà son papa ça la ngote. Comme il peut déjà net moi faux. Mais ce qu'on a la ligne nini. Tout sur la peine le roi battu. Pour biso tout dans la mitema. Très bien. Peu importe qu'il fallait pour pas ana motema. Très bien. Après na makambo revendre pas à mobile parce que yana ma musu mobile doit supporter moi cité. Moi na ngai ngana yebi ka ke yana mère mon otanga kombote moi na pesa ka réponse à ma B aller la journée mobile réponse ka ya mabe na bango mbale na ndako aller la journée mobile pas à moi si ah et que c'est moi na to pesa papa réponse à bongo mais aller était jour wana à la linza la lobe bandela ti ah c'est ça na ba propos ya Fally Ipupa acha peneka na punir na punir to la longoli te comme est-ce que na bien parce que kolongola ne punition qui na bien qui papa na bien non qui papa ya Fally eza ko se résumer na tatouage qui papa ya Fally na keina eza ko se résumer na tatouage normalement ouais na robeta kombo ya mwana ngana nzoto tout comme papa singa kanda na longoli tout comme pe na sanini na zongisi te na longola te na kanda na longola te na kanda kolongola ce que ça passe na longola na otaki olanda dernière émission moko ya landi japonais abi tatouage o ba beta ma kosis na keina beta mana ni siko yo ya bodeshina te ya pasi wana po olinga pasi wana te na tango komi na mbongo mais na mbawu olinga te OK ngwana za bien très bien donc papa na bango selon ye ana ba argument oyo mona pena ke mwana na ye sangana na bato ba détruire carrière na ye ou ye papa za na ba preuve pekisa pena mwana oyo kate mais il faut que nde so ya mwana po yo kela yo sikomoni nesi nde toza boye ngai naloba atanki mutu chokinga jusqu'à tel point que nga frère na nga na linga bandeko na ngo na botami na bango na amour mo na pesaka trois ndeko na nga wana Yeli Miji et puis Cheli nga na ra clé kasi na bon na lela bango fort sosko na amour na portera pas na bango babimisi moto phrase mo be déranger nga pena tina kati sko ba Fally pe bana ba mitema o ba yoka non non plus exemple te na lobi ça peut arriver bokabwana bolongwe famille non lo bango lelo na TV très bien soki ndeko na nga moko boye nga pena fo ba simbanga et puis non ba bien que na mère na biso talanga ya yelo ba qui sont pour faut ba simbanga mais ya lobi qui sont témoignage za ndeko na nga place no zala no sa fête
Moni place na ozala. Parce que aux cirque on le baka malam. Frère nanga a protéger nga. Peu importe, alors wande na boye. Très bien. Ndeko nanga ta salinini. Il faut qu'on a la pour. Ata ba ke bomaye. Na ozaka pour ye. Si na mona pende ba bomé na ozaka pour. Mais ce qu'il y a artiste ayeba ki ke ba ozaka contre. Yo kanga. Parce que azoka soya. Pour jusque là non to yi na bi na ba ngo dans la débit. Muté me bete boum. Na lo ba ngo déjà na débit, na lo ba ngo déjà na débit. Tina o l'artiste fallait poupa ba fundela ka ye. Apesa ki yango te. Ya pesika alobika résumé na ngo muke. De temps on mona penda ndeko na ngai tes aboy contre nga. Passion alimentaire. Au moni ndenge na bima. Passion alimentaire bakangela ngo On est lo plus des bandeni. frères. Très bien. Mieux vaut y aller. So moni que faut contre nga, mieux vaut y aller. Il y a double peine, double souffrance parce que non tala que yonde de longues jambes. Zela na comme na suka. Pour na personne. Oui, que au niveau fond la piste mususu. Parce que au te muto afunda ki question mark. Mais moi je suis sûr que muto afunda ki ça peut être Niki. Ah Barcelone. Il y a un benga ki mwana alo benga ki atina bena la ate. C'est passion alimentaire Chico yo par rapport à moi. Ah ouais, on a vu tembeli. Sur les fango. papa. Na bible tout sur la loi bato. Na mintonde na vanda loi mwana na vanda loi mwasi. So mati pe volume de Armel Omboling ça bien. Yango na lobi na mintonde na vanda loi mwana na vanda loi mwasi. Michano pe mama tano bote. Kasi déjà mwasi yango na che mama. Il y a moi si déjà ça. Pour y a déjà tchakara mwasi kaka mwasi gonde sans enfant. Il y a zomi tsalo ko ujana. Ujana kaka te salifanto sans enfant. Moto. Yango na zeso so. Keji to sur la loi bato. Omoni mwana oyo bokoli te na vie. Ozala na été bané. Kozela raté nyonso ya kaka na ndenge mobi ya kosanzola yo. Donc azala redevable. C'est-à-dire nozo ngaka na liloba ya artiste na biso. Bomoni jour oyo bomona Marco si ça manque un respect. Na longola pe kombo na ye po aza parmi bano la linga makasi. Entre parenthèses. À nos 15 jours, retenez ça dans cette émission. À nos 15 jours, Marco Sis passera à la télé pour dire de n'importe quoi pour son père. Pourquoi? Ça va bien. Pourquoi? Il est élevé chez son père. Et sa mère. Voilà. Très bien. Ils étaient ensemble. Affection paternelle. Très bien. Toujours à côté. Il a besoin de quelque chose à Zouakaro, toujours. Il est toujours chérir chez son père. C'est une impossibilité. Voilà. C'est-à-dire moi na oyo ke nazaka na nyonso. C'est-à-dire tina yaka na TV, c'est que mukolo na papa pimeninga maintenant il y a l'internet te po pimeninga na okozong c'est la maman. Maman na ngaza na kata libala. Maman na ngaza ka pimeli papa. Papa rofungola. So maman bo fungola papa roloba liloba. Na osala nini na osua. Alors moi si oyo pour les lots de Nazabou et Bino Mibali Boya Basité, Nazoni Suna Bamissia, Missia Baboya Basité. Tu vois, Basité, Salana Bangona vie. Mais si quoi, alors, bon, ma première année, à Coca Candé, Tegatala, qui perd à l'amour à côté de la. Très bien. Vous comprenez? So que Zaki ke Niki Azaki na esprit Laura Bisoba na balubo te bali na bisoba na basi mi balé misato zo comprendre c'est-à-dire no vanda kana lia place na ngana tala bana nga bazaba na liboso femme soit soumise voilà moment ngana na zala mo sa liboso vanda nga bo yo zaki mo sa liboso basala ko na yeba ki siko vala ya moni lelo maman de omoni lelo nde to vandi boy ba fie belé to koma kana ba intérêt na la tane na la lunette à Prada na la tane na ti talon na nga ya kafu na na chomba sia tota la simate tota la teke lobby muto na saboter le lotam su crédit tota mbulane bo crédit na mutu kataza ni te lobby tam su na ba TV5 wana ko betali solo botela be mission mona ba yusu na zana ba crédit na zana ba lo nsambe bat bossa ni ba ndimate sikoyo c'est-à-dire on a pas valeur nyonso wana oye azala na fali tam su ando comprendre que fali okoma oye azalelo ba na sous-estime on comprend so kiba na babato babima banjela ndeti ba mère na dia bazali da bazali balibanda ba espebele atali mtu abirianga mona pesa marambu koto mtu na komise mtu on comprend yo mamba mirage te mirage ni avion Supersonic grand artiste ici congolais yo mam na yo landi te la lisinga mabe clergé mais répondre continue argument non pour non lobaké à nos 15 jours
nani aotikala koleka liboso babenga ni makosisi aotikala oleka liboso. C'est-à-dire moi na soka ye liboso ya caméra alobi mabe tant que papa au moins silence au artiste à jouer nango avec tout le respect que je dois à l'artiste fera continuer na silence ou et comme ko taper moi ne sikazalaki j'ai tout parlé voilà soit salela ya liloba na ya kakipaka kokolwana na ye liboso na lobi on koloba to sali ba maram na TikTok mère a lobi akoloba mais père à répondre biso té tant que papa au jouer rôle wana na ozomona na ngai muto atrena ngana zongi sikolo kwa babantu ovandisi mwana ozonga babantu kala suka yo kanisi fali soka sali démarche ya ko mona na keina bako ah c'est la démarche ndeni bamona na kabasala na kasolo la ngana yi c'est démarche ndeni malobi mazela makambo yalo bakena pekisa mwana pekisa yango boya voilà sikoyo asali démarche te pour ani pour ayebisa ka yozo yo kate solo la tête à tête azarapena jet ako kitaka wana ba sole sisi ya matia c'est na jet privé il paraît c'est-à-dire kitika wana ebisa lobi bo telema liboso boye na kitika wana to sololi na vandisi tête à tête o tchepena mesa moko boye o tchepena dîner 8 heures du temps 8 avant qu'il te pega na chine pena entre père et fille au bando tali solobi na petit nanga na l'africain ko na marato ko mosala te déjà tant aloba bongo yé moi na ko pousser ba mana yi père yo tikanga otindaka mbongo te je vois deux fois mon frère ndé pas ka aloba kembonga winze ba pesa te voilà c'est-à-dire ndeto sabwe toi kana posa biso nyonso et puis eloko na betela ka cete fallait jouer rôle la munene le roi papa fallait jouer bana wana po bana la misato ya Kenya ya nigi barara bana na yemi so fallait jouer bana wana misato amemaka bango na bandeko na ye bazalaka ensemble nana ketchup fo bokola bana ya mobali na yo tant que mama ozo jouer rôle moko munene po yo nde babalaka la te jour niki mengo ndimaka divorce akati papier wana yo nde babali ozo comprendre c'est-à-dire balobi tango kutana sosofo ndima na maki na ye bengaka bana ba ye solo la kana bango panga bango po biso so ba wati baso toza parmi baba no to souffrir na makambo na ke père na mère baboya to na ba 3 ans ngane na vza bona vanda pas moi si na vanda pas papa na ngana maratre na nga magaza na esprit na musuzu ya mabemele moi panga nga so vandi bala poselo ya ya kote nga chambre akatitika boyiko to soli lo kwa ba massa a comprendre que pour na vivre bien na moi no po moi no amukolo fona zane lo la massa na vandi pe boya ya no zo saki na ona okenango yaya na osab na mona ke lo mobe na somba ki ozo comprendre siko tangu oyo bino bozo na moni na zo net c'est plus mieux pour ma ramon de réseau que na ka moi si non jouer rôle moi si c'est dit tangu oyo na bien na mama na nga ano 15 no le kalibo sa TV na yo lo ba mabe na betani et puis makamona ya sali on c'est biblique da kati yote chibasu c'est biblique la biblique ko ogoba la 5 ou 10 femmes mais ana bango na égalité voilà donc ça veut dire oh ça la ba oh ça la ngope ba oyo zana bango 15 20 mais bas en égalité ya mode l'artiste fallait pour pendant sur qui des longues jambes pas confiance mité makambe comme la bango tout le temps est belete Didi Stone awa poto épinglé ga loko mo a Didi Stone na mère Alia to mona ki abasa taka na kofelo mide mo pa a sala vidéo alobani boss occupé na moi na ngate parce que c'est ma fille et loko moko ngala yesi koko pesa vie quadra na yo pesa vie quadra fait la prison awa yango na lobi bole longue zambe loko ngala yo pesa vie quadra faute alakisi fali musique akomisi fali au hasard mais pesa est secret moko te oza papa kasi nganga ta même moi na yeti atika la kana secret moko mi bale misa tu pona nini yango wana alakisi ete pona oza la papa aloba na yeke aloba na mwana na yedi diston omoni ezali musala papa oui asoki alakisaka ye omoni nde na vivre na ba petit na ngayo pe lobo oza la papa vivre basero ya bakiniki imbenga mama Barcelone na le même job baka peka na ketchup ben oui abo bon ne azala bango déjà ne kachaka bon il faut la tala déjà nde via vivre azo vivre ndenge nini papa veza na raison ya retenir ma koko comprendre verser pour moi ba négliger mais ba ko ba makambo nyonso kana tamu via SM simba artiste nazo bisayo SM papa SM
via pesi nyonso mais abosani kopesa secret mibale misa kasi nganga te former mwana yango wana atikala toujours il fallait tika ya lokwa papa moni tatouage wana okokolongola ngote c'est impossible mama ka mama oyo lobi na kotaleki na mobile dio monga de neva depuis Belgique ya mama ka mama ça dit comment maman na koko sakana ndoya mama ndoya ba mapara nanga bongo nazanga yo ba tout ça dans ce qui na retenir le moro fallait à ignorer maman naro moni to kanga parenthèse to fongolango très bien na be mission roya mais le baka pas signer ça pour négliger maman maman ka maman mayembela maman soko zala ikara na bomo imokoma ministre éducation voilà maman biso to ba bantu papa ndoya maman za maman ndoya papa za papa aza papa et surtout kazara na vite soki na tali oyo na pesa komi et puis basalaka te na raisonner maman na ngai ya tika kote donc fallait vous venir ça on attend alala kala mutaka kandi biso fongoli mère azati atali keina tali ya maman. Ok, c'était là. S'il te plaît. Awa, to clore na sujet to fongolango. Très bien. To zelango pena temps. Ok. Mais on dirait SM faut kota pena na ba couche tout. Te, faut kota. Voilà l'important. Eza na yebisu kuna nde ba prenara bato moni so yepa bato baloba bonjour. Comment vous civiliser? Ba betara kokoko. Ba prena mon éducation civique et morale. Comment vous civiliser? Comment vous en morale? Kuna. Siko ebele pe. Ya bato to yambara na ba plateau manque nango. Très bien. Problème yango wana na yebisu. La plupart des artistes c'est batala biso manque nango. Et c'est le problème nango. Problème nango. Ayeka maman si revenu nango pina ba erreur na bango zo komela biso awa. Mais une dernière sujet pour te clore une émission tout ça pendant une minute mingité pour na yango affaire Laurent Sokoko. Très bien. Les longues jambes. Laurent Sokoko et Merveille Rambo. Tango tala côté producteur à lobby balongole kombo Rambo alo basuma na bango te ye côté lobby za na droit wana te. Na moni pe pas zo bunda na marambo ebele. Na pesio peut-être une minute nandam pour. Ouais, merci d'abord. Premièrement, on a besoin de manque de respect. Parce qu'en termes d'âge, comme on a eu Laurent Sokoko, on a Merveille Rambo, écart d'âge, on a surtout calculé, on a surtout calculé, en tout cas, ils ont plus de 20 ans. Vous comprenez? Donc plus de 20 ans. Ça veut dire comme on a 30, 30 quelques peu. Donc ça veut dire, en termes d'abord, il y a Moukolo na mwana moké, tu ne peux pas venir s'adresser na Moukolo na ba éloquence wana te ya lobé les habits des manque de respect. Et puis deuxièmement l'autre fois to salagi analyse mo awa na yebsagi yo ya Laurent Sokoko peut pas venir à la télé dire na ba propre consentement na yo. C'est à travers Koffi Olomide ndeta msu ya yaki koloba. Donc Koffi Olomide azalaki tamsu na mutu te oyo alingaki atinda TV na air wana tellement balandi japonais baza otinda producteur tellement et coïncident qui na jour et interview ya Laurent Sokoko na grandeur ya Sokoko soki a lobby mokili ekoyoka nde message wana elekaki à travers ye mais Merveille Rambo lelo na utolanda émission mo awa bayambi Sandra Kazadi oyo aza ndeko biologique to propre ya Koffi Olomide batuni ye question ya Merveille Rambo alobi ke Merveille Rambo esi alongwa quartier la te bon ake de contrôler lisusu Sandra Kazadi. Donc ça veut dire Sandra Kazadi soki alobi likambo c'est Koffi Olomide nda lobi parce que ake de contrôler sur Sandra Kazadi. Donc ça veut dire avant to ya tamsu to répondre toto faire face na mutu moko il faut que la soubassement ya likambo a lobby eza nini soubassement ya makambo e lobby ya Laurent Sokoko na Sandra Kazadi c'est Koffi Olomide s'attaquer na Koffi Olomide au lieu de s'attaquer na Sandra Kazadi to vena biso Laurent Sokoko d'après nga na juger un manque de respect. OK, merci awa. Les arabes ba manque de respect na tika la vana liloba ya les longues jambes. Donc ça dit ça toujours vivre malgré ba auto comme les loto ta rapé que non baza ba vie malgré TV nettoyer na caméra bon non tika lo manquer bien respecter. Vous comprenez par rapport à image to sur la ra les morceaux to boss les morceaux to ya TV to ya TV kana ndenge na ye na loba na panza na ça ni rien te ba kiza caméra.
Ok, on est arrivé à la fin de notre émission. Rapidement, 5 mabanga. On appelle ça Bella. 3-3. Ah là là, maman, tu T'es 3-5. Kabela Adena Yoana, Clégie. Bon, on appelle ça 7. On te met au bien. You are not a belete. You are not a belete. Yali poso mu dato yeli. Bon, yo bana no posa. Ah, yali poso nani. Tozo linga ngota. Yo so moya ngala pesa mama banga la gatondeni. Rappelez. Te, yo kama mna loba. Moni l'émission tolinga robeta masola bato ba comprendre SM. Très bien. So muta comprendre SM. Nazaka na mabanga mibale. Ko na mabanga o boka mabanga na yo ya bata bazang bat ba yebi SMT s'il te plaît pour na respect na ngana yo. Très bien. Donc toutes mes salutations à monsieur Filé Basele. Kolobunya balobi monsieur Filé Basele nena vandi we mobima na ngai donc makamtu itoko monsieur Filé Basele. Yemtasala na mona monsieur Yigbi na Filé tangeta mos. Petit aigle. Et pourquoi pas aussi à ma petite maman Awa s'il te plaît. Nazoboka maman. Pardon, moni oebini. Yokanan. Moni Nkolobe nganga émission. Je ferai en sorte que na respecter atamuke. Na sali nini na make yo respecter. Pardon, yokanganan. Na respecter la dizela boy. Na osale fort na respecter marambo yo sala. D'abord kasate Eric Kenzo le patron. Oebini, na osala pena net c'est fort. Dépôt bandaki ya expliquer yo yo kanga pena pona mbala suka po ya mbala suka te poto oya lisune émission nanga tout comme nenga na yo bando yaya kombo wana je suis le wonda côté la ngai l'assistant na lobby nini na lobby boy te bimisa bango na marambo te na lobby boy bimisa batu to kotanga bakomo na marambo o ngana oloba neza boy yo kana bandela kasi mabanga est-ce que vous avez temps yo kanga parce que loba kasi ozo temps yo kanga te yo mi diriger ngana plateau ngema mabanga ngo topesa na biso de longue jal et poani komba mususu zotanga awa etanga marate mais ça mabanga na ngana yebi ke koma banga na yo na plateau oyo yo kasko na wuti ko bwaka yo bokoma ko sala longisa okosa apeine net ndeni na lingana bwako me baboyi te yo ko boya mabanga na bon te bo de longue jambe rapidement yo bwaka ba. Merci beaucoup. Batouana manka ba SM wana out. Merci beaucoup. Première libanga nanga na boaki awa chibasu. Na ya bien Jansi Ronda, honorable à PC Bambote. Pourquoi pas n'appeler ça Pembote bon séjour depuis quelque part na Yaouli et puis honorable Justin Mpono Venangai, honorable Christian Mokuti Azala Patriotes, on appelle à Palais. Et puis merci déjà na boutique de Bema MHLMB na bandal na Suni na Sanita Baouba et puis na Willerez à Resto Bar na Avenue Londala awa to betarato bon séjour na capitale na ya Marie Alain Linongi et puis merci na ya nana ifi leki ya Yesu donc ya mama na ngai ya nana ifi nana monte wa mole ya nana ifi ndo ya mère ba awa mon à Londres ya Tongo na PC Bambote et puis merci na yo Clégie na plateau et puis merci na Berlin ma mette et puis derrière la caméra bah merci. Ok, tout comme une biso presque na suka. Juste ra na belle na to bando rappeler pour ne bana mususu. Bana mususu to mona ra bo mona otambola na balabala. Elo risala gaya na mokiliza iPhone. To bando rappeler bana wana siko moni yo oyaka na mokilipo na iPhone. Montant iPhone 6 8 bimara. Mère na bino zala na posa zongo. N'est-ce zo azemina le bien belé donc c'est que batu musutu bando rappeler bango baya na mokilo pona iPhone bana ngo ba ebele très bien to bando rappeler bango c'est que bana on avait ba faire partir na bano bazana manka SM ebele e bosko yo de na mokili yo da na mokili na eloge memio na mokili téléphone donc au bote mina consentement papa na mama ti ubotami na consentement iPhone mama bande comme on a iPhone mama bande ko lukane nde iPhone fala uzande iPhone sko ambiscade nango yo bimi
kobana ngo baotambola bakoma pe ko manquer bato Voilà les résultats. tokobando rappeler bango batina oyo eyesa bango na mokili Tenzamba lo biso. C'est que baza bajar. babeti ombata na C'est que baza bajar ya bana o moto ezanga maya bobomo. te bango da bapela baza badanger Monsieur mystique. napesi air moko ya mpaka raison avant tovanda na ye boye mokomso aloba nanga Ya mpaka ya mpaka Fadam. za nanga fadam tika komba ya mpaka Ya mpaka la pesi o. aloba nanga elo moko boye aloba nanga elo moko boye nalinga maestro Fabregas fort mais non solola yo déléquence oyo eza leo na musique eza la plupart ya bato bautapa na ye Bato baote pas maestro. na profiter na pesa ya et puis s'il te plaît et puis bacommune Très bien. oyo etya trouble na musique ya ba commune amne bovuta eyaka 3 communes Na commune ba vie Edim pezali. Keba ya ba te vie. atangela yanga matete Ya ba vie Edith. atangela yanga surtout kisensu Qui kisensu Olobi kisensu qui sait ça après aéroport en Djibouti. abela mokenjili le maestro Fabregas apprendre bango musique baosala mpe basuccès mayebaki te yango mpe balukela ye Ba eza pluriel. mais on est arrivé à la fin de notre émission. Et on peut follow ba les. Merci. T'es engagé nga. T'es engagé nga. Très bien. Moto. Merci na bato tout bazwi temps landa biso. Très bien. Pour baleka biso na maile. Oyo amonake makambo to lobby esepelisi ete numéro eza na ngwana okomi oyesi biso. Mais soki ofingi nde fo. Mieux vaut Ce numéro T plus 243 90 69 092 17. Plus 243 90 69 092 17 de longue jambe. Ah ok. Tomonani mikoleya. bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divin invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin d'Eden invitation ya boye bongo ya mokolo mpe tilata mabe maison divin abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison divin balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divin! Vous exagérez!